Nzambe a chassé bango ba kena captivité. Tona na makolo bango nyonso bana Israël ba kima kina bamboka ya ndenge na ndenge na ndenge. Makolo ya Nzambe na Bible ezali wapi? Kaka na Babylone. Epa nani? Daniel. Néhémie azali na empire perse. Makolo ya Nzambe landaki na ye na empire perse. Non, na empire perse Néhémie pas azosala musala Nzambe kuna te. Azalaki même pas prophète na kati ya empire perse. Parce que na pembeni Artaxerxes azali kosala. Yo musala Nzambe yo prophète oyi kozala employé te. Un prophète de Dieu asala na compagnie te. Un prophète de Dieu azala libre. Mais Néhémie to kuti kuna azakosala? Oui. Daniel et pas Daniel ça a amené et pas na bazakosala. La tanga Bible dit na mukana Daniel ya komona ba ponta ba musuma gouverneur pe kuna. Ba musuma za ibe ko travailler na palace royal. Ils étaient tous des travailleurs. À part ba ba na pesio. Ko ko mona o ya za gauche droite. Azaki prophète so azaki prophète yeb sebso na misali na asali. To Bible place na communiquer intel na jour na Bukodonosor ayako panza mongo Sioni Jérusalem. Donne-moi le nom de ces prophètes-là. Il n'y avait aucun prophète. Et bon, autant que Jésaïe, qui était le prophète? Personne. Et bon, autant que l'apôtre Paul, on va travailler, dans le salon qui poste qui évangélise. Non, non, on va considérer comme prophète. Non, non, on va la prophétie dans Israël. Bâtiment, on va comme un apôtre. Bâtiment, on va comme un disciple. Tout le monde était devenu disciple. D'ailleurs, Jésus a promis à l'émission, faites-les tous des disciples. Alors, faites les uns des prophètes. Poser la prophétie nini mama ani donc ne vous répondre ou bien poser question aux gens comme ça donc ne vous répondre ndenge na lobby ba faux prophète pour na tango ko pe ko mona OK pas prophète ba ko yebisa o yaka na bougie yaka na 5 bougies ba 5 bougies wana ba ko yebisa yaka na bougie rouge ya noir ya vert ba couleur moko ezake rare ko mona ngo ozo comprendre o luki ba bougie omoni yango toke oyebisi bango en tout cas ba bougie ne so 5 na moni kaka ya pembe ba o ba couleur mususu na moni nga ngo te profita oyebisa OK le ko moni yango te biso to yebi place ko moni nango pesa biso na bougie moko bien $50 ozo comprendre bon yo pose mbongo opesi tango kene po sala musala profeta sala musala bougie okende komona bougie ya ndambo beta sali ya muke penza muke o so kombe mo ndambo mais ba kombe de bougie ba 5 kilo. Donc, c'est ça qui fasse, comme tu tenais na. Donc, on a supporté que banda tango ya ba de mayati na tango ya convention ba ko panzango ba faux prophète bazalaka ti na data lelo na village na bino ya kiboko n'est-ce pas? Yes. Yo continuer supporter que ba prophète bazalaka continuer ya ba trick na ba tactique ya nini? Ya mbongo. Ya koteya? Non, ya ko Question posée là, est-ce que ma prophète a minene bazalité ou bazalité? Réponse tanga ezali ndeko. Zobik na papina yo mama ani koma ya okende kotanga na Jérémie chapitre 6. OK, 6. Jérémie chapitre 6 banana na verset 13. 14. Tina 15. Kuna balobete ya solo ba prophète minene bazali ba prophète mikepe basali nini? Bazali. Kasi na bango nyonso oyo bakangami kaka na misala ya business anini? Bon. Le même Jérémie a confirmé yango ete misala nini ya mbongo esa nini ezalaki kati na ba prophète o toza koloba Néhémie lisusu te Michée te nana confirmé yango awa Jérémie, pour Jérémie, ça peut considérer comme le grand prophète. Mais Jérémie, Jérémie 6 a confirmé qu'il y avait encore des petits prophètes parmi les prophètes. Mais on a intérêt bon. Oh, Jérémie, on peut confirmer. Partout que dans le monde, il y a pardon égalité. Là, s'il y a un prophète, il y a toujours un intérêt d'argent. Frère na kosa yote bo ya na mbongo oyango yaka na mbongo selon âge na yo biso ba oyo ba 40 ko ke déjà donc fona pesa $40 si on a na bana na sana ba 4 ba âge na ba ko be pusani so ina kalikele ngamo déjà na zo pesa déjà $40 na ba tsa o msusu âge ko mina ho donc na kalikele na 4 donc biso ne sona da usiba to poto ke no ko pesa kombi biso kutu na décembre oyo na uta koyoka na frère moko benga nga pasteur na bango aza kosenga ete to komi na 2010 n'est-ce pas et que chaque mutu foya na une certaine somme d'argent pour totaliser chiffre 2010 pour bato bazo ba bénédiction okota na 2010 pour nzambe ako akopambola bango
ngai na komantaka ba makambo oyo basali ya nzambe mosusu balobi te raison nalobelaka bongo te parce que ngai moko mpe natelemaka na micro na ya koloba laka noki kaya kokritike ngai mais natikelaki bafrere wana molimo mosantu esala kati na bango bayeba kososola mais nayebi na ngai nini yango balingaki koloba nakoki kokomante sur makambo mosala ya nzambe mosusu alobi te page wana natikelanga bato baza kolanda biso bayeba ke signifie baprofete akende koprofetize ke l'an 2010 oyo tokoki kokota yango te soki bato batotalize chiffre moko te po topresente epa na nzambe te nayebi wana te soki nzambe yango ayaka na pigi banke nehema yango ya kosala obokanake ye mutu akodistribution mpe mata nalona okoma ngai nazali paster te nazali mpe profete te nayebi nanga te na angle baza komona yango te me ngai lo moko nayebi ete nalobeli contre église moko te mais naza mpe pour église moko mpe te oyo eza na prophète parce que namoni ete selon barecherche biso tosali amoinke bato baya confondre biso baprofete basilaki nzambe asilikelaki bango na jour bakendaki kosala business ya koconstruire mongo basioni bongo bamonani misala ya nini ya mbongo batikaki parole yeye po bakende kosala nini bakende kokongola nini yasuka mama ani tozala kolobela koma baprofete babimaki bato ya mbongo ekumbi na wana misala lokuta pase boyi kolinga mbongo te soki mpo oyebi koma kozula mbongo te ebolingo ya mbongo bible elobi ete yango mizali source ya mabe nyonso ya masumu nyonso ya mokili oyo elingi koloba ete soki baprofete bamonanaki na bolingo ya mbongo au niveau bazozwa mbongo mpe na misala te na koyiba mpe na baposha bato directement te mais batrik na batactique bazali kosalela po bakosa bato ke die madi die ma parle eske biloko ngam nalobi yango ndenge tozongi boye biloko oyo tokotante mpe kodemontre yango biblikemake biso te na émission ya la vérité ndeko limbisa biso mais biso tokosenga pardon te parce que tomoni yango na bible tokonyata place ezaleli na bible comme ça oyoka yango mpe yo prophète moto ozoyi kosalaka misala oyo oyeba ye te biso tolobi makambo oyo non tokopesa yo place ezali na bible mama ani amoko oza na question comme ça to ngai nakende kopesaka bandeko baflash oyo nzambe apesi biso oyo eza na kati ya mokanane na place bato tozokende kozwela makambo oyo toza na biso contre motu te mais soki mbeli ezokisi yo soki oza na misala yango change banzela na yo mama ani ni atela biso place nango olingi tokota sikoyo naloba donc baprofete namoni mpo azwa biso bien donc fo basalela mensonge. Bon, réponse nga nasili koyebisa jake émission oyo mama ani eza émission moko programme opesima ba prophète eza très sensible en sens que ba prophète belé ba église belé eza basé sur ba prophète baza kolanda biso bakozala contre biso mais tika bazala contre bible na ba question za ko poser ngai ba réponse bazozela nga na pesa nga na kopesa ba réponse mais na kopesa oyo eza na bible. Mokanda Ezekiel 22-28. Maman, ni soit big na papier que nous avons Mokanda Ezekiel 22. Chapitre 22, Ezekiel chapitre 22, verset 28. Ndeko comment yango parce que to comme na kono ezali ke biso na ba prophète o bazaja ko exister wala bala ko swana linge kota minga na swana kana batute mais tika biso so ko swana na bible. Ponga pe na benga maka prophète mo boye mais tana mona keba na kima. Alléluia. Amen. Nicolas et des sœurs moko boye ke frère sœur yo ni osona papa na te kene osona papa na yo. Tango kena kia kutana na papa ne pa kimaka pa ya
ya noko na ye. Et puis à Kekuna papa ne wana comme déjà balingi ko bala fi en pour des années peut-être plus de 15 avant papa na été jour na c'est bien ça papa ne kene okutana ye abia okelete na force kita okenda ki akutana kina papa na la jeune fille là papa na yeba ki sute tamba ya pala ya ngai kingande yo mwana nga jour wana basoso ekufa ki jour wana papa ngo tuafula ki mwana ye nzambe apa ngolo ndenge we kongana lo kama be konsena mama na mtakinsa ka pa na maboko na ngai tala maboy na boy fille yango tanga songa benga oza prophète de Dieu nabi keba ya wana benga sta kima titre ki prophète banga bambola nga nabi na ki titre ki prophète ngote yo ndoza prophète nzamba kumbisa yo soki nzamba kumba ma pardon limbisa nga nzamba kumbisa ka batute mais nzambe akuma lokola yo za prophète